J'espère avant que tu n'as loba. Muto nyonso ayebi ngai amoni elongi ya kancha epa na ngai. Ngai nde mwana ya kancha ya mwasi ya liboso. Naza na pasi ya makasi. Kotala musalo papa na nga sala na vie. Lelo oya komi humilié sur base ya mwasi moko quelconque, soit disant zaki mwasi ya papa na biso. Na basai na nzambe. Na ebite na ndenge ya église. Soki musai na nzamba kokoza na basi mibale. Ngai naza mwana ya kancha wa Milongo. Mwasi na ye kombo na ye so na kumanda Marlène. Mwana na ye ya liboso Milongo. Kancha Séphorien. Ngai Kapinga Kancha Julienne. Moi Vidi Kancha David. Kapena Kancha Benjamin. Mujinga Kancha Virka. Oh la mama. Muswamba Kancha Bernadette. Kataku Kancha Grace. Kancha wa Kancha Joanna. Soit disant papa na biso abotaki na mwana na biso. Azama kila ya papa na ngai. Nakoki jamais koboya ye, jamais ko négliger. Mais soki likambo ezali photo solo la na ndenge ya famille en tant que ngai naza ene. Ndenge nazalaka na ba o mususu ndenge pe na kozala na ye. Papa na biso akufa tikeli biso lopango moko o azokufa na munoko na azolela bana nga na tikeli bino oyo bijou na bino yango oyo fo bobatela. Atikeli biso lopango moko. Eya buto ya moi lopango wana ndi eza pona biso. Melelo oyo na bino ba mama oyo bozo non place na mama na ngai oya nyokwami vine mobimba na mobali lelo jeune fille moko abima aloba ke no lopango wana eza ya ye pona bentere ya ye na mwana ya ye ata bino moko ukotangana likambo ya biso ba mama tolo ba mokili bozala tala place na biso. Soki ata toko perdre eza problème te eza vie. Mais Nzambe akota likambo ya biso. Nzambe akota likambo ya biso. Pona nini tina niveau oyo ya humiliation ya boy. Bandeko na ngai ko comprendre ngai pasi papa oya ngai lelo oyo ekomi nzembo na munoko batu nyonso soni soka za mwana na biso en tout cas l'état bosunga biso parce que na mutema oya mama oyo tina niveau ya ko humilier oyo azo prétendre soit disantaki mobali na ye c'est que il faut toyeba soki ya solo vraiment mwana wana za mwana na biso soki aza mwana na biso tokosala nyonso mais na comportement ya nani ya mama soit disant maman c'est que nakoki kondima jamais muleki na ngai ya bokama na maboka mama wana bakonza mboka bosunga biso naza makila kancha ndenge mwana naza makila kancha poto yeba c'est qu'il faut tokende na Aden tokokende soki aza mwana biso nga na préféré biso moko tobokola mwana oya biso
o soki bambongo ya ye problème te nini te papa na biso abala te abala mama ya biso bakenda na commune makambo nyonso mukanda soi-disant azalaki mobali na ye na ndenge oyo mwasi azoose ti kosala mamba boseka aza na capacité peut-être ya koyebisa papa na biso changer mikanda na ere oyo obali ngai mais mpo na nini tina niveau papa na biso ti akufi mpo ani achange mikanda te andimi atika na nkombo ya mwasi oyo alobiki abalaka ye te azalaki soi-disant mama ya bana ne kaka azwa tina niveau atya nkombo ya soi-disant mama bana na kati ya buka ya lopangu certificat d'enregistrement na biso yango certificat d'enregistrement na biso yango lopangu na biso yango oyo bakombo oyo eza na kati eza Milongo Kapinga Mwavit Kapena Mujinga Lusamba Katako Kancha na mama na biso so na Kumanda Marlène na papa na biso komboni eza na kati pe lupango eza ya papa na biso ye moko te atiaki biso nyonso toza bacopropriétaire tozalaki bacopropriétaire ata soki azalaki amvi papa biso akoka koteka lupango te biso nyonso tozalaki bacopropriétaire na mukanda oyo nani oyo ya libaya ya mama ya biso ya koyo abali mama na biso na bandundu davi ya pasi nyonso yango oyo légitime nayebi te kombo légitime soki ekomi nango peut-être esika basakala na basi oyo balégitime femme légitime esoko okoma ntina niveau yosala makambo ezosala antu tokende ntina nyonso nayebi te naloba nini l'état est-ce que lopango bakoki owelela ngo na réseaux sociaux ata bino moko tolikama mwana fo tokende na réseaux sociaux est-ce que mpo na nini soki eza toni fo tosolola ese réseaux sociaux na bahumiliation ya boye soki justice eza ata justice soki ezali justice botala no likambo oyo tokonyoka matiwa botala no likambo oyo état de droit oyo toyoki ke état de droit ezali esunga ta babiso oyo état de droit ata biso te botala ta veve nayebi te na baningo ya ngai boya peut-être asana matanga bato oyo bayebi ngai eske ata na matanga boyokaka te papa na biso azalaka na mwasi bino bato oyo boyebi famille na biso soki ezalaki kazalaki mwasi na ye légitime bazalaki babimisa eke no légitime yeyo si banga balela matanga api na ndako oyo ya ye bokende botuna adresse papa na ngai ezalaki wapi place oyo balela ye mama na ngai ezalaki wapi mobali soki azobela yo oza légitime sifo ozala na mobali ntina suka te ezalaki mwasi kaka ya bisengo alela suka nde ekomi na nsima nango nde aye kozonga po asala boye ata bino moko bokota likambo na biso nakoki kovi oyo ngai mwana mwasi akomisinga ntina niveau ekendo naleka ntina loba nzambe oza wapi tina niveau muto ikoka koyebanga te lelo vi na biso etie wapi réputation na biso ebebi. J'espère avant kutuna loba muto nyonso ayebi ngai amoni elongi ya kancha epa na ngai nde mwana ya kancha ya mwasi ya liboso naza na pasi ya makasi kotala mosala papa na nga sala na vie lelo oyo akomi humilié sur base ya mwasi moko quelconque soi-disant azalaki mwasi ya papa na biso na basali na nzambe nayebi te na ndenge ya église
soki musala na nzamba kokoza na basi mibale ngai naza mwana ya kancha wa milongo mwasi na ye kombo na ye so na kumanda Marlène mwana na ye ya liboso milongo kancha Séphorien ngai kapinga kancha Julienne moi vidi kancha David kapena kancha Benjamin mujinga kancha Virka o la mama muswamba kancha Bernadette kataku kancha Grace kancha wa kancha Joanna soit disant papa na biso abotaki na mwana na biso aza makila ya papa na ngai nakoki jamais koboya ye jamais ko négliger mais soki likambo ezali photo solola na ndenge ya famille en tant que ngai naza ene ndenge nazalaka na ba o mususu ndenge pe na kozala na ye papa na biso akufi atikeli biso lopango moko oyo azokufa na monoko ne azolela bana na ngai natikeli bino oyo bijou na bino yango oyo fo bobatela atikeli biso lopango moko eya buto ya moi lopango wana nde eza mpona biso me lelo oyo na bino bamama oyo bozwa non place na mama na ngai oyo anyokwami vine mobimba na mobali lelo jeune fille moko abima alobaki no lopango wana eza ya ye mpona baintere ya ye na mwana ya ye ata bino moko okosangana likambo ya biso bamama toloba mokili bozala tala place na biso soki ata tokoperde eza problème te eza vie me nzambe akota likambo ya biso nzambe akota likambo ya biso mpona nini tina niveau oyo ya humiliation ya boye bandeko na ngai ko comprendre ngai pasi papa oyo ya ngai lelo oyo ekomi nzembo na monoko ya bato nyonso soni soki aza mwana na biso en tout cas leta bosunga biso parce que na mutema oyo ya mama oyo tina niveau ya koemilie oyo azoprétendre soi-disant azalaki mobali na ye c'est que il faut toyeba soki ya solo vraiment mwana wana aza mwana na biso soki aza mwana na biso tokosala nyonso mais na comportement ya nani ya mama soi-disant maman c'est que nakoki kondima jamais muleki na ngai abokama na maboka mama wana bakonza mboka bosunga biso naza makila kancha ndenge mwana naza makila kancha poto yeba c'est qu'il faut tokende na Aden tokokende soki aza mwana biso nga na préféré biso moko tobokola mwana oya biso o soki bambongo ya ye problème te nini te papa na biso abala te abala mama ya biso bakenda na commune makambo nyonso mukanda soi-disant azalaki mobali na ye na ndenge oyo mwasi azoose ti kosala mamba boseki aza na capacité peut-être akoyebisa papa na biso changer mikanda na ere oyo obali ngai mais mpona neti na niveau papa na biso ti akufi mpo ani achange mikanda te andinga tika na kombo ya mwasi oyo alobiki abalaka ye te azalaki soi-disant
mama ya bana ni kaka azwa tina nifacha kombo ya soi-disant mama bana na kata buka ya lopangu certificat d'enregistrement na biso yango certificat d'enregistrement na biso yango lopangu na biso yango oyo bakombo oyo eza na kati eza Milongo Kapinga Mwavit Kapena Mujinga Lusamba Katako Kancha na mama na biso so na Kumanda Marlène na papa na biso kombo neza na kati pe lupango eza ya papa na biso ye moko te atiaki biso nyonso toza bacopropriétaire tozalaki bacopropriétaire ata soki azalaki amvi papa biso akoka koteka lupango te biso nyonso tozalaki bacopropriétaire na mkanda oyo nani oyo ya libaya ya mama ya biso ya oyo abali mama ya biso na bandundu davi ya base nyonso yango oyo légitime nayebi te kombo légitime soki ekomi nango peut-être esika basakala na basi oyo balégitime femme légitime esoko okoma ntina niveau yosala makambo ezosala antu tokende ntina nyonso nayebi te naloba nini l'état est-ce que lopango bakoki owelela ngo na réseaux sociaux ata bino moko tolikamba mwana fo tokende na réseaux sociaux est-ce que mpona nini soki eza toni fo tosolola ese réseaux sociaux na bahumiliation ya boye soki justice eza ata justice soki ezali justice botala no likambo oyo tokonyoka matiwa botala no likambo oyo état de droit oyo toyoki ke état de droit ezali esunga ta babiso oyo état de droit ata biso te botala ta veuve nayebi te na baningo ya ngai boya peut-être asa na matanga bato oyo bayebi ngai eske ata na matanga boyokaka te papa na biso azalaka na mwasi bino bato oyo boyebi famille na biso soki ezalaki kazalaki mwasi na ye légitime bangaki babimisa eke no légitime yeyo si banga balela matanga api na ndako oyo ya ye bokende botuna adresse ya papa na nge ezalaki wapi place oyo balela ye mama na ngai ezalaki wapi mobali soki azobela yo oza légitime sikozala na mobali ntina suka te ezalaki mwasi kaka ya bisengo alela suka nde ekomi na nsima nango nde aye kozonga po asala boye ata bino moko bokota likambo na biso nakoki kozwi oyo ngai mwana mwasi akomisinga ntina niveau ekendo naleka ntina loba nzambe oza wapi tina niveau muto ikoka koyebanga te lelo vi na biso eche wapi réputation na biso ebebi